Merci mbote mingi bandi osio du Congo lelo tuza na isongo mingi parce que tukutani lisusu pona kosula makambo za koleka mboka Congo ndenge boyebi makambo za ko faire fâcher peuple congolais dans l'assemblée bomoni lelo oyo boye lulenge ba Rwandais bakomi ko sangana ba Congolais ba Ougandais bakomi ko chula ba Congolais au travers ba dirigeants oyo butuzana bango na Congo ba dirigeants incompétents ba dirigeants inconscients jusqu'à après du contraire ba ko conscience té ya roter misa peuple et puis roter misa mboka Congo ndenge boyebi jusqu'à preuve du contraire journal le 17 journal le 18 de part et d'autre tout ça ko bongama pona ko répondre massivement pour na makambo itali balkanisation mboka na biso mais likambo ya pas c'est ça que tisiko botozo mona aucune personnalité ba autorité ya mboka na biso pour na sensibilisation pour na koloba pour la journée wana ba congolais ba bima ebele na balabala mais tu comprendre que non ils a juste toki koloba ke bango nyonso baza na cercle moko ba kolela ndako Paul Kagame ou bien comment jusqu'à peu du contraire ba congolais bazo se poser ba question et puis tisiko bazo kozwa bien noté pourquoi parce que ba congolais ba jeunes baza lié na singa oyo boy ba leader politique na bango ba ko ebisa bango ya mwana bomoni de part et d'autre silence eza mais néanmoins biso ba résistant tout telemi pour la sensibiliser les jeunes de sorte que non le 17 tout ça là est belé massivement pour répondre à ma menace au nyonso eza ko uta de part et d'autre eza la côté Paul Kagame et puis eza la côté impérialiste et autres hommes ba terroristes ba français baza continuer toujours ko terroriser ba congolais pourquoi tout éviter ya mwana toujours bien ça toujours tout en sensibilisation peuple congolais ko ça distraité parce que les 17 les 18 biso banso to ko bima mukolo wana e belé pour nous ça dans le monde entier que Congo est moko et puis Congo écoute kala jamais que ça la céder et pas y a battu au bout baza ko menacer biso tout le monde ndenge boyebi bana Congo Paul Kagame a utilisé une fois ko narguer peuple congolais ko chola ba dirigeant à Congo et puis ils insultent pour na mboka munene lokola RDC to ko mona Paul Kagame a koloba ki a ebisolo ki azali mboka muke mais mutu nyonso oyo boye akomeka kotele bananzela na ye aza capable ya ko faire guerre na ye wala tant Paul Kagame akoloba bo directement ako citer RDC mais na kati ya gouvernement congolais aucune personnalité a telemi pour na ko répondre et ça la bayi oyo ba ko bibenga basana côté opposition et ça la pe bayi basana kati ya pouvoir et ça là-bas, oh, bazana kati la société civile, mutu moko ta telemi, pour sa courage wana, ya ko répondre Paul Kagame, mais néanmoins biso to lobby, Paul Kagame ayi bango, nous allons faire la guerre avec le Rwanda. Tant que peuple congolais a kozwa autodétermination et puis auto prise en charge pour que non babuzo ba oyo boy ezala une fois pour toutes cesser na kati la région Biskato Valley. Parce que le lo boyebi yango Félix, c'est le ridicule du Congo. Félix fait la honte de l'Afrique. Ndenge Yoweri Museveni à Lobaki. Ce qui est l'Afrique, ils ont développé l'Afrique centrale. Là, je suis très clair. Ils étaient que non Afrique mobile, mais ils ont développé parce que Félix a ça. Mais tout yebi, Afrique centrale, où il y a pour ce moyen. Ils ont construit qui s'amassonne. Pourquoi? Parce que nous avons un président un président le plus faible. Moninga no azoko tananda kunayo. Abeti Mbata au Kangi Munoko. Tozo mitu na so pesa diplomatie à Sika. Ou pesa question à Keboulolé à Batuba ko diriger mboka congolais au Téléma Ozwa mboka na yoza ko kende. Parce que to yuko ndimate eloko oyo boye à l'époque ya papa na biso maréchal Mobutu que Rwanda ku ko loba ba propos oyo boye Kagame oti ko loba devant congrès na bango devant gouvernement devant les sénateurs, devant les députés, pour la Kolobake, Congo, ce qui est meki, à Kokota Tina Katikat, pour la Koya Kobonisa Biso. Nous sommes des accords, pourquoi? Parce que Moka est en Kati infiltration. Nous sommes des accords, pourquoi? Parce que le pays, qui a un service et renseignement, qui a un service, Nyonso, qui a un demiab, qui a un ANER, qui a une présidence, donc le pays vit dans une occupation vraiment dans la couche totale. Pourquoi? Biloko yako salema parce que jeunesse congolaise est une conscience. Jeunesse congolaise est dans ma futilité
ba ko distraire peuple congolais na makambu oyo betali Zoé Kabila. Mais ça passe. Tant aux monde makambu oyo boy. To continuer ko vendre tête lo belaka Paul Kagame, on dirait Paul Kagame a commis Nzambe na kati ya Afrique centrale awa boy. Il est temps que le peuple congolais au téléma, aux conscience, au bunda pour la mboka na. Parce que tu es bien dans le monde entier pour la toute première fois qu'un autre président Azako Sakana président Mossus. Pourquoi Félix Tshisekedi? Nous sommes des accords pourquoi? Parce que Félix a eu sous-bassement à pouvoir naïe. A eu bisika bamima bango, bisika milimo na bango bakanga yango, bisika oyo boye bakenda ko négocier butu pour que non bamonaka bango que non baza ba président ya monde entier parmi ba président. Et je me pose la question, est-ce que loko oyo boye même mboka lokola Éthiopie, même mboka lokola Érythrée za na kati Afrique du Sud, botala Érythrée za na kati Afrique du Sud, mais ba sud-africain babanga bango. Pourquoi ils ont charisme na bango, ils ont détermination na bango, ils ont leadership na bango, peuple wana alobi même toza peuple mboka muke, mais on ne peut pas accepter que va manipuler biso. Ndenge moko za ko sala makati ya Congo. Rwanda lokola mboka muke, mais baza na ba avancer, peuple na bango eu conscience pour na nini baza ko batela oya bango mabele ba pesa bango. Mais bota la biso peuple congolais mboka munene toza nango. Kaka koloba loba, kaka milangwa, kaka kosambela, on dirait nzamba buki no mabele obwe, ye mutu apesa biso. Est-ce que si réellement ça que no pona kosambela? C'est que nzamba ni ka salaire. Alinga ka salaire à se trop pas qui apesa biso mabele obwe. Parce que tout le monde a bamboka nyonso basambelaka. Mais rien n'empêche que non, quand ils sont menacés, ba telemaka pona okena kubunda pona mboka na bango. Mais quand RDC est comme collé qui la batunios, qui pouvait croire le long dans le régime à Félix? Rwanda ko sakana batuné tout comme on a dit. Qui pouvait croire nata o toza nango? Toza ko sensibiliser bandeko. Toza ko mobiliser bandeko pour la journée le 17. Tobi maibele mais bandeko misusu basa na distraction na makambo ya passeport diplomatique ya Zoé Kabila. Botala bisika nini o ba ko mabiso. Botala bisika nini ba ko désorienter moi na Congo pour que obungisa lutte na yo obungisa oyo boy ezali boso na biso. Parce que so totali to tchakeli qui pas ba leader politique ti lelo oyo boy to so mona ba ligne ezo bouger te. To so mona ba singa comme tel ezali ko ningana te. Donc on doit se poser la question. Donc le peuple congolais a une grande responsabilité parce que le leader Oyoboy bakoya été comme dans la place na biso. Yango tozo bengi sa ba jeune. Tozo bengi sa ba bana Congo bisika nyonso bozali. Le 17 Oyoboy, il faut autodétermination, il faut prise de conscience ya moko na biso. Koto Oyoboy Kagame azoko seka biso. Koto Oyoboy Yoweri Museveni a lobby Afrique est ce que ça le Oyoboy parce que nous avons un président est compétent le coup la Félix Tshisekedi est capable de sécuriser le peuple congolais est capable de menacer oya yebana toba ko boma oya yebatu oya ya bengami que notre tata mboka na ba menace non c'est ça kuuta Félix akangi munoko ba leader ya gouvernement ba mokota ya koloba pour na ko répondre Paul Kagame. Alors nous devons vite comprendre que nous sommes un état sans état. Toza na mboka oyo boy batunde bazo uta libanda bazo ko konza biso lelo na monde entier. Il a qu'ici à solo que Félix azana est juste étiquette au bacha yewan. Nde bozo mona bazo même peuple congolais na distraction koto au coup d'état lokuta koto boy Yoweri Museveni seka biso koto boy. Donc je ne comprends absolument rien. Bolandi wana après Kagame koloba que il est prêt à confronter mboka nyonso e koluka kotel maliboso na ye. Bomoni Yoweri Museveni a changé directement chef d'état-major à la police ya Ouganda. Mais pas na biso awa boy. Nous avons des colonels, des majors, des généraux rwandais depuis Kabila Kenda remaniement tikana no kosale maté. Mais il faut la biso miso bana Congo.
Botala batu obo bazana souci ya mboka na bango. Kagame lobi boy, Yoweri Museveni a attaqué directement, a changé, a sali remaniement na kati ya la police. A sali remaniement na kati ya armée ougandaise, mais pas na biso. To ebite na butu alelo soki Kagame okota oyaye troupe armée ougandaise na la police to ebite. Parce que tant mutu akoloba boy. Ils ont déjà déclaré guerre na bino. C'est un langage où Paul Kagame lobby donc na kokota na Congo et puis na kobima mutu akusala ngeloko asati. Ils ont juste Paul Kagame a ko revendiquer ba buzo ba o nyonso tangu Mobutu banda kokota na Rwanda a ko bima ndenga lingi yango lelo oyo boye Paul Kagame a komi kozongisa bakanda wana. Mais nous devons faire tout. C'est encore possible. C'est encore possible. Il y a encore possibilité. Ceux qui sont jeunes, totalement to mettre Félix à côté. Parce que Félix, c'est le représentant légal les arbres dans le biso. Il ne va plus parler. Félix il ne va plus bouger. D'où la seule façon que notre peuple congolais pour récupérer dignité et ça soulèvement. Soulèvement n'est qu'au Tanengeni, ceux qui ont bimi les 17, ceux qui ont pas bimi, c'est ça. Une fois pour tout bimi biso ban son balamoko na balabala. Nde bobo na ke mboka na biso to ko sala libérer na occupation ou tout ça ko vivre oyo. Parce que nous sommes déjà mis au clair. Ndengeni ni mboka mobimba. Baza ko finga Paul Kagame ko chola, ako kota, azozwa o alingi, mais ba leader politique moko te ba ko se prononcer. Par là, nous devons comprendre que non, et ça là-bas, oh, bazar, dans opposition, bazar, suggestion, bazar, dans le cercle, on a pas mal de parce que du jamais vu dans le monde. Rôle de l'opposition, ils ont pour dénoncer, pour bondir ça, pour récupérer le pouvoir. Mais oh, il y a une opposition dans le Congo, oh, bande de combat contre l'opposition, et là, comment côté que qu'on répondre à Paul Kagame, mais c'est pour la toute première fois. Tout le monde a biloko ya boy. Ndenge boyebi. Bande ko na biso ba kufa kina matadi kibala. Gouvernement congolais est conscient bazo kende ko dédommager chaque famille na monté à $5 000. Mais où est ça insulte? Est-ce que vie à batu oyo boye? Ba kufa ça équivaut à $5 000. Bota la Rwanda bazo kota na kati ya mboka na biso. Combien baza kozwa? Combien baza ko amasser? Bandeko o bakufi wana. Est-ce que qu'est-ce qui va changer la vie ya bandeko wana? Ça doit nous interpeller biso ba jeune. Parce que oyo uti ko leka lelo, ozo mona ke Paul Kagame aza kolanda kaka oyo ba leader politique congolais ba kusala. So Kagame aza ko finga biso parce que za ba politicien na biso bazo finga biso. Bota la bandeko na biso bakufaki. Le 2 février, na courant Matadi Kibala haute station, babimisi bango et puis na famille moko ba opesa bango $5 000 que non chaque famille ezwa responsabilité ya bibimela bango. Et ça passe na mao. Alors c'est ça, o bato misu ba ko respecter biso. Je ne passe pas. Yango to zobengisa ba jeune. Ba parlementaire de Bunyonso. Le 17 oyoboy, nous devons nous lever. Nous devons montrer aux faces du monde que Atabatu Oyobwe, tout ce qui est espoir et pas na bango, bah ça le côté, mais biso au moins jeunesse consciente, tout télémi pour la dénoncer, pour la coquine même ceux qui sont plus loin, tout qui est liboso ambassade à Rwanda, pour répondre que notre Paul Kagame, tout ça a besoin qu'on affronte bino. Tout le monde a toujours il faut valider, bah ça biso mot d'ordre. Biso peut bager tout ça les locaux, parce que c'est nous notre jeunesse qui est mise en danger. Bah hypothèque jeunesse na biso bah hypothéquer yango. Donc nous devons répondre à Paul Kagame. Voilà bandeko ba kongomani, nous sommes dessus. Ya komona makamunyo sur ça pour le kanaka tiamboka na biso. Mais nous n'allons pas croiser les bras, nous toujours pour sensibiliser ba jeunes. Nous devons aller devant le petit Rwanda, devant le petit Vesa Karega pour lui dire que non makambu Paul Kagame a lobby, nous la jeunesse congolaise, tout est confronté bino, tout est senga bino, guerre pour que non, une fois pour tout, tout est si réellement, ba Rwanda de bazana monopole, ou bien ba ko gagner, ou bien biso de Congo to gagner. Voilà bandeko. Et ça passe na mawa.
je suis vraiment abattu. Tant on a ça comme on Kagame a coaché la Congolais, ba Ougandais au travers Yoweri Museveni, ba coaché la Rwandais, mais acteurs politiques congolais, ezala obasa na kati armée, ezala obasa na kati la police, mon côté ne fisque pour na kobima na étendre que pour répondre batouana. Alors, biso ba jeune. Ce qui to télémité, to kolanda kaka makolo oyebwe, ba papa na biso de 1960, tire le oyebo ba politicien conscient, ba politicien oyebo ba collaborer ba Rwandais, ba yebi ki bazana singa kingo, yangwana bozo mona, moi ba répondre Yoweri Museveni ezate parce que ba yebi source et provenance et pouvoir. Mais moi je pense que ces 17, nous devons nous lever comme un seul homme pour nous répondre na ba menace o nyoso que non biso pe congolais tous capable ya ko simba minduki et puis ko zongisango et pas ya batu oyebwe baza ko croire que bangonde baza makasi. Donc ce qui te télémité et que ça déjà trop tard. Mouza Lobaki, il faut que la guerre puisse retourner bisque bandaki. Mozi Topé a lobby même langage. Kabila pe a Lobaki natana que non. Chaque génération, ils sont en socialité à combattre. Mais génération Abisso Abrino Mbenga, ils ont génération Oyebwe, il faut Tobi Misambo Kanabiso na kati ya libération. Tobi Misambo Kanabiso na kati ya occupation. Tobi Misambo na lengeni na ba façon nyoso. Eza na nzela minduki ko bunda pona ke kimia ezonga na est. Eza na ba façon nyoso obino boyebeli parce que to meki na nzela diplomatie, to meki na nzela ba intermédiaire et simité tilolo oyebwe. Kagame a ça quoi narguer peuple congolais parce que nous avons un collabo, nous avons un marionnette au sommet de l'État. Bande kopona lelo, bomoni tout ça abattu pour la nuit toute une sensibilisation pour la journée le 17 journée wana étant que moko o muto batiki la qui responsabilité et pas papa Honoré Banda na lobby le 17 et que ça la journée ville morte. À partir de ces jours-là, peuple congolais, là où vous êtes, vous allez causer la terre, mutuna mutu avananandak, mutuna mutu akende, kotelema, pona bitumba oebo biso, tout ça comme on. Donc ce jour-là, ça sera la journée ville morte partout. Je parle étant que Moko ya babundeli ya mboka Congo, la journée du 17, ça sera une ville morte. Alors tous mettre batou nyonso à garde. Aux chauffeurs, aux amoussala kamoussa no songolo pakala. Kanga mona nona matoi, vanissa na ndako parce que le 17, peuple congolais, ils ont déjà depuis ya soulèvement populaire. Donc tous ces na bande ko nyonso biska bozali, boye bango, je déclare moi Bruno Mbenga que la date du 17, ça sera une date ville morte, une journée chômée comme le coup la journée ya papa na biso Emery Patrice Lumumba. Yango to so bengi sabana nyonso ya papa na biso nzela. Kulutu gi Lumumba. Bozo mona lelo oyo boy. Ba pasi oyo Lumumba mona ki na prison. Tala lelo bisika o ba ko saboter yango. Pona nini? Parce que to sana batu oyo boy ba kota na sani ya ba Rwandais, bazo bango ba tia bango na kati ya molangi. Moye ba tele mapona kubunda pona mboka Congo isati. Yango wana itake moko ya ba guerrier, moko ya ba résistant. Journée le 17 bisika nyonso bozali, tobima transport ko sale maté, peuple congolais bima na balabala. Poto kene koyebisa Paul Kagame ayeba keno mabele oyebwe eza na bango te. Yango na sengi na bande konyoso boyebi nde bino boza ko se mobiliser na diaspora biso pe toza awa bona kati sensibilisation toujours pour que non journée wana monde entier et bona que certainement génération à Bruno Mbenga, génération ba maman aussi ya ba King Bukele bande ko dosta ba papa le boloja moto na moto asa na part responsabilité na e oyo toza ko bunda pona etumba mboka Congo. Numéro Zali plus 243 81 73 11 702 Wanande Ukiko Sungaba résistant ni fisque na moi mai ni fisque na transport pour permettre biso toko mabiska oyebwe biso bansoto okutana pona kotalisa keno Congo eza état souverain oyebwe toko linga lisusu te batu baya ko cracher na bitumba oyebwe ba papa na biso babonda ki yango soki nzamba lingi ya bateli biso de tokutani à la fois prochaine et puis na numéro mosusu ya sika. Merci Ingeta.